Saliba shuki ya unosta Volcanic TV eza ya bino na ngombe mwana mongala mwana ekwata mambenga soki na ebo seke likambo esali na ebisaka bino soki na ngomba ye bo benga bato bozwa video na bo partage yango na bato nyonso tu oyo ayebi keno azana mwasi obi azana camarade ya mwasi obi azana ami moko ya mwasi partager video oyo ekende penza musika ekomela basi nyonso to benda ba mama toujours matoi. Pourquoi? Parce que Bible lobi mama nde mutu atongaka ndako soki mama atongi ndako te soki mama aza mwasi mayele te ekozala pasi mingi mpona mboka. Eza lisolo moko ezopesa pasi mingi na motema. Pourquoi? Parce que nazoyoka vraiment douleur na motema nanga mpona lisolo oyo penza bapesi ngai. Vraiment mwana tika bino boeza te fona pesa no bisou na ba choker nyonso tu. Ba semeki choker bisou. Ba bébé choker bisou. Choker ame pe bisou na bino nyonso tu ba choker nanga nalingi bino mingi boza malamu na ba konya nyonso tu bisika bozali vraiment oeza ya bino nana ngome mwana mongala mwana ekwata mambenga soki na yebo ene toujours ko tirer toujours ba mama matoi pourquoi na nga ba mama baza toujours na sembo pour soki mama za na sembo ndako koza malamu soki mama za na sembo ndako ekotambola malamu soki mama za na sembo économie koza malamu na kati ya ndako pe ba activité nyonso tu ekokende liboso na kati ya ndako. Vraiment eloko na eli mingi kobeta sete na lisolo o bapesi nga epa leki ya mutu oyo auti kotika biso propre leki na ye alobi na nga mama volcanique ya na nga lelo azate akoti mabele likolo ya mwasi ya na nga banda kofanda na Portugal tamba zofanda na Portugal ya banda oteka matiti mabe banda koteka bino bobosani te mbila na kati na poto soki bande ko cible yo azolandela yo akolandela yo ya mbala moko te penza mbila kota bisika nyonso tu il faut à trouver vraiment raison vraiment que non ya solo yo zoteka matiti mabe ya banda oteka matiti mabe mais azalaki na ba petit na hyper confiance oyo bazalaki na ye o banda ko tekela ya matiti mabe surtout petit na moko afanda kapenza pa ya akoma lokola leki na biso vraiment kolongola te ko bakisa te petit ana ye mutakenda kozwa bakoli par-ci par-là ayaka nango na kati ya ndako. Maintenant lisolo eza ndenge nini habitant yaya azoteka na kati ya Portugal azoteka matiti mabe mbila déjà ciblaki yaya mbila landeli yaya aye ko retrouver yaya ke non oui yaya penza atekaka matiti mabe alibatie yaya maboko bake na yaya betaki 10 ans na kati ya prison likolo ya matiti mabe malgré betaki 10 ans na petit na mokonfia atikaki ete azalaki toujours kokende kotala na kati ya prison bandeko nanga elobi te ke moto nyonso to akompagne partout azolinga wana makambo nyonso to il faut bokeba vieza compliqué lelo soki papa o akoti mabele kola petit confiance oyo azalaki toujours 0 mètre na ye lelo papa o akoti mabele faut bokeba Bible lobi moto akoboma oza musika na te Judas azalaki toujours pembeni ya Jésus tango baye binemi baye alobi bozelo na okepesa bisi ye wana nde Jésus Judas telemi etake motu moko na kati ya badisciple ya Jésus akepesa Jésus bisi pe bayuda bamonaki Jésus baye kokanga Jésus bobosana te moto akoboma yo aza musika te pembeni na yo kaka mokili elobi nyama lidesu nyama aleka lidesu azalaka na kati ya lidesu nyama aleka masango azalaka na kati ya masango ifu bokeba penza na bato nyonso to bazali zinga na oyo yebi penza ye motema na ye te parce que tozomona na bambunzu kasi motema nzambe nde moto ayebi motema ya moto kasi moto ya mokili ayebi motema ya moto te tala motema ya garçon oyo mabe malgré fandaka pa epa vie na ya confiance bateka bakisi basalaka nyonso to et arrivé loko nini arrivé tango bakangi yaya mbile tie yaya maboko yaya koti prison tango yaya koti prison yaya beti 10 ans na prison
talaka mutu oyo azalaki na 40 ans 45 ans à côté pozo abeti 10 ans abimi de la 55 ans alobi non 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 akoki ofanda boite il faut na bala parce que déjà c'est abotaki na basi mosusu mais mabala ekufaki ya alobi ya yaki na poto apona miziki kasi miziki esimbaki so te parce que akolaki akomi déjà kokola maintenant tant bakangi vie abimi na 55 ans alobi non akoki ofanda boite il faut na bala abandi koluka basi na poto tellement akutani na biso nyonso tu matoi mangbongi moto ese beta neige ese ekotela biso na cerveau biso nyonso tolekana déjà alobi non nakoki koluka mwasi susu na poto te nakeluka mwasi na Afrique ake koluka mwasi na Afrique oke ake kumela nde mama na problème mama na likambo asali ba démarche mwasi yana kuna na kati ya Kinshasa boiti esili basemi nzela baye na mwasi azo visa baye na poto baye kofanda na poto mwasi koya baye ne na poto alobi petit ya mobali na ende mobali na vie baguna ende petit ya mobali na ete bande kobotala ki mutema mabe ya mwasi alobi petit ya mobali na ende baguna kasi mobali na za baguna ete na bipona ne alobaki on na Kinshasa te aya koloba ngo kaka na poto c'est que bande ko luka ntere ya poto bafandi na mobali na bafanda ka mobali abi non natiki makambo te ka mateti mabe je préfère na sala mobali ya kozo msala comme ne peut ko sala calme et tout ça comme moi ça ayebaki na no France te mobali ne ayebisi petit na ba jour na oyo sala tennis ba mercredi ya ko bimisaka mère okendaka na mère akendaka komona ba supermarché asaka ba provision na ndako en plus mère ayeba pe France ayeba Château Rouge ta aso komi France okoti Château Rouge te zalo kwa nesi nano komi poto te soki okomi poto okomi nano na Tour Eiffel te ou moi nesi okomi poto te il faut mona Château d'eau il faut mona Château Rouge moi c'est ayoka ka Château Rouge na sanga bitenga il faut na mona Château Rouge ba memi et puis memaka mwasi ya vie na bayaka batali pe Château Rouge batali Château d'eau batali pe Tour Eiffel bazongi ka bo basaka ba tour kaka bon mwasi alobi mobali na ya vie ezande petit ya mokonfia oyo ya mobali na kasi mobali na za bagu na ete akangami na garçon wana mwana bato mama oyo akangami na mwana bato peti ya mokonfi ya mobali na ye bakangami na ye babandi kobima na ye bakomi kobima na ye akomi mwasi na ye officiellement vie ayebaka te vie abima atongo akeni mosala soki mpe vie azonga ndako 20h soki peti asisi mosala kuna ba 16h aleki aye nzinga na mwana mwasi bato soki kaka uti mosala ye likolo ya mwana mwasi bato mwasi akangi motema noyebi biso azosala makambo nyonso tu na kati ya ndako ya mobali na ye na chambre na bango lit conjugal oyo bazolobaki lit conjugal ezala suye te me mwasi oyo abebisaki lit conjugal na ye e arrivaki nzambe alalaka te mwana mobali papa oyo ake mosala akomi na nzela voiture nezwi problème abetaki moi ba 1h du temps na nzela voiture nezwi problème abita nazonga comme madame paza kolala lelo abima te na voiture ya madame nabima nango nakena azongi tanga azongi akuti ndako eza akokanga ameki kotindika ndako bo aoki mouvement bien te na ndako atie clé or ke bango babosanaki kotia clé babosanaki kokanga nini ndako tanga tie clé boya ale ndako funga ayoki ka bato kuna bazoki nini akoti na ndako aoka ba mouvement bien te akoti na chambre bengi kombo mwasi bengi ozabi nasa chambre akoti na chambre akoti mwasi ne amilingi dra na nzoto mutakala amoni aboka misu côté ya porte ya balcon boy amoni na porte ya balcon parce que fait chambre neza na porte moso na sima eza na balcon ata bamoni mutu mutakala na balcon ati oh nani papa approché boy aller petit a sauté le 7e niveau kibidi tinase bou
chance. Nzamba boya ki akufa jour wana pourquoi alingaki nzamba alingaki alakisa ye souffrance ya douleur ndenge garçon wana ayokaki alongo likolo klipi chance akoyaki na bapelouse parce que côté wana eza na beton te eza na matiti na bafleur bato bagani moto akufi moto akoyi ntango akoyi mwa atelema eza te parce que abukanaki obenga ambulance batindiki nga bato bayana babengi baambulance babengi mbila koyi nani atindiki o na 7e niveau porte tel papa na moto atindiki papa na sikoyo likolo azotala na se leta azokita boye alembila mpe yebi elokoti papa ana ntango elokoti papa ana ekende tieka bakraka mbamu mpo bapoyi kosambisa ye batie bakraka mbamu bakende ye parce que motu deja alobi ye moto atindiki botalaki motema mabe ya motu nayebisa bino toyebanaka mitema te toyebani bilongi afundi vie na ye oyo awuti kobima prison asali 10 ans na prison azongi asalika inane libanda afundi vie na ye wana vie azongi sur prison baboko sambisa ye batiki ye wana afandi na wana garçon na ozwa traitement esimbi te garçon wana akufi papa ana na kati ya prison abeta 3 ans donc garçon wana akufi nde mobali mwasi ekoloba vérité ke non mobali oyo moto atindikaki ete garçon na ye mo moto akoyaki parce que tobanda obima na ye baye kobimisa papa ana asambi mpe babimisi kobimisa babimisi ye na shok ana kokasi kofanda na poto te azongi Kinshasa mama atikali alobi ndenge natikali boye mwasi likombe nasa siko boum akota boîte mabe azonga boye mabe abaluka mabe bazalaki na kati ya voiture bazozonga ezalaki vers ba 4 kuititi awazwi loboko atie na portière ya voiture bazoyaka bakomika kota Orly aéroport Orly kiki tono wana efeza ange mpenza abimaki atomboli mpenza voiture wana kaka na mabele loboko ya mama na kia ekata nzambe loboko vivre me ya loboko ndambo mama na loboko lelo bakata ye loboko aza na Paris bakata ye loboko papa na lelo na Congo akufa akota mabele botalaki motema mabe ya mwasi papa soko moni video oyo partage ngo na mwasi nyonso te oyo yebi ba mama na nini apesa bino conseil moko mama omoni mobali nde moto apesa biso valeur ntango nazopesa bino conseil nga mo mpe naza komilongola te naza na kati parce que nga mpe na mwasi naza komilopela bapaster bazoteya bazobenda biso basi matoi bapapa bazoteya bazobenda biso toujours matoi l'homme à la taille de Dieu voici ekauki likolo kopesa bino bamama mateya olonkoyoka te mama omoni mobali soki ozorespecte ete boza kati ya ndako ozotambola kindumba ya yo moko te komarche na vie mpe nzambe aza juste balobi nzambe ajuste osali mabe okofuta azovivre lelo me azovivre handicap eteya bino yeba kosala bolamu mobali aza diversaire na te aza aide na yo pembeni na yo mpo ayebala koyede yo merci beaucoup nalingi bino bozala malamu bapapa nyonso to bopartage video oyo komela basi nyonso to bayoka conseil ya mama volcanique ndenge apesaka toujours na basi pe abendaka basi matoi merci beaucoup na l'homme à la taille de Dieu bisous papa bisous les Flavians bisous ya fait c'est bisous na bino nyonso to na